Bon, ezala histoire mo ya mo pe na linga te ko lobango, mais eza parti na ngai. Ngai na kei na bali na zana esengo na okendo kota na libala na kekuta libala. Mais na kebe na kuti to se retrouver na telemi. Oh, to kende wapi? Oh, photo luka muto ya ozo. Na ndeni. Binga na oya kina oya na ndaku na ngai etu mbala liboso na bala na vie etu. Nzoka ndeko na biso zana mwasi na ye. Zana mwasi na bébé, madame Sandra na pesi mbote place azali. Wani koma vraiment passer passé penza pe na efasa na limbisa na efasa na bosana et puis ngana epsa batu ki il faut toujours tu marches conformément à la parole de Dieu ozolanda ba principe nzamba otika ote et puis nzamba tika ngate lelo azomsena ko sekati a Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. Na boloko ya bolingo oyo nzamba lina zo apiba mbona nga bien ya on a préféré na sala nga fio accepte de cette bague que je place à ton doigt. Listen about it, listen. Anita Queen Chapua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fire! Enzoto. Money touch your body. Let me find a vandal. Touch your body. Touch your body. Everybody sit down. Kaka Agusa. Ate wabi ate mina tabi. Kaka Agusa. Ito Bonaventure Engobo. Ito Maurice. Ingeso Mumbila Finance. Ito Machuda. Jimmy Lupes populaire. Ito Sylvie Fouette Atonda. C'est l'ami internaute, vous qui aimez l'émission Planète des acteurs, où ils ont présenté la façon de Dinabino, cadeau signé Nouvelle Tendance Télévision, tout comme une période de la festivité, on a profité pour souhaiter Bino ma mère, déjà dans quelques jours, nous allons célébrer l'activité, il y a mon amour donc Noël, naissance de Jésus. Joyeux Noël à tout le monde. Vous allez nous suivre de partout dans le monde. Merci la confiance pour vous renouveler la carte. Merci. La dernière bonne invité de commencer à s'abonner à la Nouvelle Tendance. Alors, vous savez que nous avons un peu des acteurs. On a déjà la planète d'acteurs. Nous avons des acteurs. Pour éviter l'inondation. L'équipe tellement belle, on a tendu la planète à nos grosses soirées. Dans chaque planète, chaque numéro planète des acteurs, actrice moko pour aller là de côté de nous maman le trésor ça va bien anglais bi fait bukanga et bukanga ngena beto pena trafic pena anglais mais on que na odc fois bande watala biso vraiment falon ça va bien, ça va très bien, merci. Voilà, j'ai l'équipe bien, l'équipe très bien. Les 12 yeah na kikin le 11 ok yes na moi les 10 na comme le 11. L'équipe très bien, grâce à Bateli Bisso, Tina Komi. C'est une bonne chose. Alors, on a bateau Batali Babi, Bitodi. Oh, oui, elle s'appelle Trésor. Nakima Moulo, pourquoi c'est présenté ça pour la fan? Nakima Moulo. Ok, Ezangai, moi, Moulo, Nabino, elle s'appelle Sakibino, Zaka, Kebilia, l'Inde, Salina, comme vous voyez. Donc, vous allez brancher, vous allez scotcher. Nzambe ne bibeli. Donc, na ya wanzambo ya sala bino akela penganda sala ke tukuta na lisusu.
voilà tout ça ensemble. Ça c'est bien. Alors vous comprenez que ils ont réellement comme l'op parce que quand on prend que ça qui dans moi 16 plus. Dans ce qu'on y a le plus 25 plus multiplié par 3. Ah ça. Ah c'est parce que tu es devenue aussi maman. Maman et tout et puis son azonga peka ya konda bon atyo likamni non akenda bon azongi peka mioto akenda mioto azongi mioto promni bolinga bolukela ba sana nzambe tout mais donc voilà nazui poa ce qui est vrai batu boye banga vraiment te pona komi pe maman nakendaki nazaki sam kumba parce que na koma kuna na koma na mikumba donc voilà c'est un peu ça en tout cas alors no ninga au promettre batu boza ndabiso que to so no kati to so no vraiment la tabatu ko en plainte na bino batteur aux ara transparent ko so la ndenge sko ya bien oui hein non zala non yo ba poser na répondre et surtout la question tu na poster qui est poster photo na yo ba poser ba question ba fan o biso ku tuté bango ba poser na otangela on dirait que pour mona ndenge ba ndeko ba komi aux assure répondre ba question on y a ça non répondre mais vu que fallait la commission na l'année dernièrement ba doit fallait donc voilà ce que ça ba question ya ba fan na pourquoi pas na répondre bango nde ba sala biso to zala surtout nga bangonde basalanga na zala lelo na koma monde entier ba yebinga eza grâce na bino donc non répondre non koka répondre non répondre. C'est une très belle femme. Merci alors beaucoup. Pourquoi choix nano ya rosala ya rosé déguisé na ba tournage un bon actrice ou bien un bon acteur eza mutu ayaka na un plus oya yaka tali na ko ya na kuti déjà fallait na bois kama déjà na kabelo a bois kami teinture kitoko a bois kami na maquillage bien et puis ngana yesus na yeka wana na yo petit samana naturel et tout non parce que là bo yo kuti bongo bien lo ninga na rosala na changer style ndenga na sala ki na yo ba na kuti dia ba beti ba Caroline ba tout dia bando jouer ba jeune et tout ngai trop jeune que j'étais n'habita et lo ni non sala source d'inspiration na ngezala na ndako koko na ngai o aboti maman qui son âme repose en paix ndoi na ngai donc abande mamka ya lobaka ya ngonga na yaki na ngonga pe na ya loba na caméra so non ça bon bato bazo sepela ezo epate bato ngai c'est que place na ngai yango na bina se déguiser na bomba na nga beauté na sa musala yango nde sala nga lelo ke monde entier ba yeba ngai ba yo loko kote pe na kibomwana bazo pe ka mwana na sinar voilà ba opesa pe mbongo te malgré no mwana bo mwana no pango ka normal so pesengi bigogo ba gogolo na miso batu ezo le kana ngope na normal en fait comment tu juges tout ça ba traitement wana ba mono pe na mwana yo na cadre professionnel na souffra penza la bo mwana wana parce que ko souffrir ya ndenga mabete poza ki formation po nga penza ba Thérèse ba Charlène ba mama Deborah bango penza za ki penza ba bazo gangelo bazo beto mwana penza et puis nga mo pe na sepela parce que éducation na nga plus na zone sinar éducation mingi na zone sinar na yebi na sinar ne place na ko apprendre que mobile ko sakana na ote ozana doit ko se respecter na yebi que okoko ba côté le matema na kwa na ba petit garçon te okoko ta na ba bar na ba petit garçon te grâce ya sinar donc na zaki bon mais batana bando futa biso na te tozaka na ba produit mo bando pesa biso ba diprozone ba nini soki ba pesi biso yo mo ozui ba carton okoteka bando futa biso bongo so ba nga bando futa nga pe no tozana ba pesa bino na ba produit ozo pe ba produit comment pe ya mbongo na zana liste ya bato ba futa ma na sina oui na sina bonjour ba beta mbata ba beta nga mbata eza normal président Caleb aza papa na nga doza te maza papa na ngai o nga na formation ya nga formation tina mbata parce que à l'époque tu vas pas me dire que zaki na copain te président betanga mbata wana ezaki po président ye po na nga na ndo kola te et pour ba film sous ba ko kota na sinak nga kuna za ya na bango mais so le kana ba émission moins âgé à sinak mobimba moi mulopo donc nga na zaki on dit bébé moi kola raté na sinak siko tellement ya zo nga ka moi na bongo jour mo benaye na koma na fiancé ne se posant fona tourner na kende o fona ke kolamba ono yozo ke kolamba ne faut travailler mais président e kana ba bongo azipolanga mbala mona bi président na komi grande fille oko beta na miso batu boete et puis Thérèse ndef ça qui habite président biso pa na biso so déjà ba peseli mutumbongo azade a madame mulo poser sous bébé na mukio bondoka sa te sala nga bien te na oka kanda na kei
eza na journaliste mo zaka na Isaïe ya Congo web Isaïe tanga songi alandi ngati na ndako moni na se ya choc na kanda mama na bi na longwe na bi président ko sala bongo te to na bi na longwe mais après papa président ko ka te bana ne bazala éparpillé hier sanga bité. En tout cas, je suis désolée pour Nayango. On a dit qu'il on a bien d'azala. Et puis papa nous a montré que ça l'a bien été. Bon, on a mis ça dans tes manières, mais na zone sina si le long na kala sina. Alors, mais à l'époque au gouvernement a mis quand même qu'on fout à maman. Oui hein. Tu bando fout à maman mais paye. Ni paye, ba fout au paye dans Nzonzi, on peut taper président moi 50%. Té, kwani? Mais bandi comme ça bandi mago pesa ba. Na pesa te Nzonzi na liboso na sala na ba mamu. Na ke ba futinga mbona na zongi na pesa te. Président bando lo ba ke to pesa à 10%. So ke Nzonzi parce que bando linga te to ke sala Nzonzi. Ando linga vraiment te ke to ke sala Nzonzi pendant mon ka so bano ba ke Nzonzi peut-être osa immature ou tu peux faire de bêtises ou bien ko négliger musala. Alors et ya kiwa na moment mo boye ba inviter na Nzonzi na ke na jouer mais ndolo ba bongo po kaka batu ba banga ko kende mais mutu mo pe na yebite entre guillemets mais na tika lo pesa na ngate na pesa te ba coincer peut-être que non juste suspension parce que kende Nzonzi no répondre lo ba vérité ba ko lo ba vérité non lo ba vérité je jure non lo ba ka onga na esalamela ngate ya coincer ngate na kenda Nzonzi mo ensemble da beng sanga reza pa yeba te na ndeleka et puis ami ba ale na sengaka na ko kisa de 5 ans na ngai parce que ko 5 ko sala Nzonzi na kokisa 5 ans na ngai pita ba komo benga nga na stade ya liboso ya mibale na ye po voyager ya nga kota pe na monde Nzonzi makasi tant mambo voyager na mona bi vraiment to koma raté to komi parce que à l'époque to mama Nzonzi ko mo réuni makasi wana ba Nzonzi ba cédé non oui Nzonzi ba cédé ezaki siko bande ko ba so ba Nzonzi ba génération na bino ba tant wana mingi ba voyager ba bala mingi bala photo kande ba cibla bango alors mon mulo po ozana kati ya bato bakendaka poto parce que Nzonzi epesa ya bango mabala ou pas non ngai natikala osala vraiment Nzonzi te na joie de Nzonzi nde na yebisio mutu oyo abalaki ngai ayeba même pas ki naza mwa mlopo c'est par apprendre que baki naza mwa mlopo ayeba te naza mwa mlopo apprendre ayo yebake ngande mwa mlopo. OK donc en étant comédienne te kutana peka abondeza quoi découvrir que zaki comédienne akamwa mbilinge kote ete akamwa kikaka biwawe ezaki étrange mpo na ye akamwa c'est déguisande boye après oye ba mais ya linga liboso na au trésor et la famille était normale non bazaki normal on va faire TVP za likambo za likambo et par après ndetanto yo yeba mo ba réalité mususu ekoma ki vraiment likambo moni mais sans quoi tous allait bien pour na ndo boa kapé bango alors donc na photo bino mbale na photo bala ba fan nous ko ba bi biso to pesi au mois actrice na bita se pesa biso chaque semaine koko makuna mamulo ko mambole na hôpital ya kofinga ya koloba balobaki basimbaki esala batu pasi batu komo déjà ya boyama ngolo pa santé biko salia mo bien salia mo kitoko en fait papa notre cher papa to beta masola passé donc rien à voir. Alors, et ça là, tout passe. Et ça vraiment juste une gratitude parce que vous avez la comédienne, vous commencez à pour changer de comportement. Pas mi bali, il y a un salaire qui bala, on est simba dans le thé ou quoi. Bon, et ça la histoire, moi, je suis en train de kolobango, mais ça parti nangai. C'est vrai que baloba ke ba comédienne peut-être bakanga batna bakisi pour babala bango bakena bango nga déjà na sinar eza groupe au place na ye oye kola kibonzambe susu omoni naza déjà mwana ona botami na kati église na ndosa ela nzambe nazaki naza na CVT ya mabende batu bazana ngo ayiwele mobile sabe nga dana na ngoto ko tambolo luki na dana CV wana te. Donc pour nangala lobaka gloire au Seigneur nde komaka mais lo na senga pardon mingi pa batu ezaki naza mutu nzoto ezala moi faible mutu abengi azo ba no makamo boy azo enregistrer au lobby pe ayobi msa na media mais ngana loba na circonstance nyonso fo kumisa nzambe ngana sepela nango pona moni ezaki pona ngai voilà makoka ko machege te kuna parce que nzambe tango mema mwana ne quelque part abongisa toujours elo mokuna place na komaki nzamba planifié qui nyonso ekomelanga la vie nzamba planifié qui on a poto quand même
Mais oui, na poto pour ya za na États-Unis, on a kenda na États-Unis, mais koloba memenga to lobaka bongo parce que na ko zape ingratité. Parce que ya zala ki na États-Unis te na ngana ki senga visa ya États-Unis te. Na senga visa ya États-Unis normalement visa touristique, ba pesi nga tant qu'artiste pe mais ya zala kuna po ba dossier bando ume la poto salon mais na bana ki mekano visa touristique na ki esimbi. Lokwa ya za kuna toki ensemble. Ya tupenda ku normal ya libala, OK na yo. En tout cas na mona ngo ça vraiment important na kutete parce que na lobango vérité pour non ça peut bande ko na biso bazo mutu moka ebo ayo bala Ça c'est vrai parce que ça la précédé bozala précédé nzambe apambolaka ngai na kei na bali na zana esengo na okendo kota na libala na kekuta libala mais na kebe na kuti to se retrouver na telemi to kende wapi photo luka mutu ya ozo na ndeni binga na oya kino ya na ndaku na ngai etu mbala liboso na bala na vie etu nzoka ndeko na biso zaina mwasi na ye zaina mwasi na bébé madame Sandra na pesi mbote place azali donc celle là c'est ma sœur parce que ya yeba kitenga pe na yebite po ba to ebele ba koma mona ba discussion inutile abotolinga mobile sali be non ndeko na biso Sandra zaki na mwana na ndaku et puis nga ba eko bala ngai omoni donc aza innocente na mambo ale capitalo ba ke non fille à théâtre abotolanga et tout mais ce qui est sûr Erda komi anaye kwa panda onda après pour na tika lo ebate ke mobile ezanga na mwasi na ye na mwana et tout ata kutu babi oza so faire poto ango parce que na kin falon laisse-moi te dire toza bateti to bando vivre j'avais ma maison na bando vivre vie nanga moi petite vie nanga et banda osala ngai bien donc na banda ko vivre nango normalement merci na bando vivre moi petite vie nanga et yo coïncider que na komi kuna on se retrouver que oza na place ozala te eza choc batu so boyela neti nga TV na ela musala so yela kaka omibala poto parce que ya vrai baza tokolo bateke batu nyonso baza mabe ya vrai baza misusu pe ba aventurier baza misusu pe aza na koi alatine ka pour soi-même ya na viva onyoso na koka ki vivre na ngobeta on vraiment solo te parce que eza parti ya bien te ya vie na ngai nazala humilié oui nazala na mwana j'étais humilié première fois nazala na mwana te puis deuxième fois avec l'enfant j'ai été humilié mais nayebi ke nzambe kam talongola humiliation lelo nzamba salanga grâce wani koma vraiment passer penza pe na efasa na limbisa na efasa na bosana et puis ngana yebisa batu ke il faut zala toujours tu marches conformément à la parole de Dieu ozolanda ba principe nzamba otika ote et puis nzamba tika ngate lelo azongisela ko sekati a Bien-aimés dans le Seigneur, peuple congolais Aza béni, ma présence, il y a l'homme de Dieu, le prophète Ézéchiel Matitika, l'homme de Bishima. Bana ya France, bana Belgique, bana États-Unis, bana ya monde entier, le prophète de Bishima, envoyé spécial de Jésus-Christ, a bengisi bandeko nyonso bela, makambe simba kate, olukaka musala ozwakate, okota libala ozwaka mabota te. Ozwaka mabota mais avortement pe ba fausse couche okangama na singa ya famille olalaka na poto nolotaka uza awa na Congo okangama na singa ya famille singa ya kindoki bakanga yo babebisa vina yo mobali ya kima aboya yo mwasi ya kima aboya yo devant Jésus sida eza eloko pamba malade eza eloko pamba envoûtement eza eloko pamba tozali na commune ya Ngaliema quartier Pigeon sur l'avenue Bobozo numéro 6317 référence école Elix ou la Réunion benga numéro ya prophète Ézéchiel l'homme de Bishima ozwa miracle ya Bishima au nom du Seigneur Jésus-Christ. ameme biso la solution pour l'opposition nzoto na biso yo muto bete ba tampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovite bakola na nzoto na yo na ismen ya pamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami pour l'opposition nzoto na biso
kobanga te yo moto osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali liposo ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa wani koma vraiment passé penza pe na efasa na limbisa na efasa na bosana et puis ngana epsa batuki il faut zala toujours tu marches conformément à la parole de Dieu ozolanda ba principe nzamba otika ote et puis nzamba tika ngate lelo azongisela ko sekati a on a mon pas mourir là la pongite attends je vais te montrer quelque chose parce que là nabi nzambe on nyo sora pona ozongisa rolakisa mokili ya rolakisa mokili nzamba sali oui, son nzamba za jaloux so zo pambolo faut la kisaki o pambola yo so zo bomba abanti po bomba ba bénédiction entre nous tala de bande bota biso na ndako on ta couleur à la rouge à Noël à la tout ça oh, mon mari il est très mignon nalingaye nalingaye so kuta na izaende ezaki super facilité parce que babi autant ka oyo kolela zo kana ndinga olela ah non bitela liso au niveau ba photo ngala binzambe et puis ko créer penado mobali to tatande moko nzambe apangusaka batuma ya misu d'ailleurs mobali nanga oyo tokutani andolinga tanga te aye azaleki ya mama pasteur nanga aoluka mwasi obala ngana lukela mwasi obala oui nga penza na koma na biloko na za dessus boy plus jamais na mambo na bala lisusu c'est mena fanda na sala vie na lukela mwasi ngo pa yaza ki na par exemple toi na kin mwasi na matadi asombela pe billet mwasi ya pe kin nga pe tokenda zo mwasi na aéroport na ketika mo pe na hotel kitoko allez na ketika mo pe na hotel nga na kenanga sans arrêt penser wana ndo ben coup tonton potaka leki ya ma pasteur tonton makasi na bestime nzoka nde tonton ndasa monenga bongo ye mutu ebebaki andimi na eka offre wana yo ebika ba tonton musopa aliaki tokoyeba pete maloba alia ete donc andima offre nga na kenanga akei pe tango na kalobi na dimanche aye ayebisi grand sœur no na sepeli nanga te na mutu bopienga grand sœur pa benga bi atala mutu na obwena nga ok problème ezate totiki na biso po onga na zaine ka ye wana après tonton po azeya za allemand azongi na en Allemagne azongi akomi na Allemagne kuna na mwaka bakuku ekomoya fleur care si bito benga na pe bongo biso na ndako kombo eza te care cap ngabi kuku susu tonton yazongi tonton kuku après namoni moi ngala okokate fo na zonga kuna ngabi pourquoi po wana na zaina en sous choc na bando linga vraiment lo monte habité tete ngala okokate tant on defona profiter azonga eraye pa koti si dossier nga pe na bolingo ba remplacer ngo kana bolingo et puis na moni pe tonton pe tonton display boye tonton display nazwa na ngaka na nzimi et beaucoup tonton pe ya moi cité siko ya moi cité bala te na vie ye tonton bala non te na vie azali non kota na zala na ko inamba mo tika na ke pa tonton like ça tonton abeti makam papa. Donc la Bible nous dit la gloire de la deuxième maison sera plus grande. Donc et comme elle a vraiment grande ma casse. Je bénis Dieu pour niveau anniversaire surprise. Donc il est bon, ça trop mundel en fait. Tonton ça trop mundel donc na viva mon comment que ba excès de table mais babi au senga ki nzamba pesio au-delà ya au senga ki voilà je me retrouve en tout cas je l'aime beaucoup. Maintenant vous avez combien d'enfants? On a 4 enfants. Il y a tous on a 2 garçons 2 filles. En tout cas nzamba nga boningo et tonton ndimaki na yena facilité pour yeba quand même poser mamulo quoi. Oui tonton ça ba kufa kumputu akoli mingi na poto
banda comme ko s'intéresser na nganda comme oyeba kezanga ya comme mona pe ba makambo ininga ki pe iningisa ki pete ngako à un moment na koma ki oloba nzambe si c'était à refaire ngana zala actrice te ngana zala mutu ayeba famille na yeba ndima na ba na facilité en temps ba yoka ton suma ko na internet oyebi nzambe so alinga salelo a préparaka nyonso famille na ye na mutu aboyanga te banda na bakoko tikita naza bien gâté ye kuta sala ata bêtise pour soka na lelisi singa ba se biso acha biso na kisi tika e pardon bango baloba bo belle sœur nango mona trésor pardon donc na retrouva pe moko o penza mokile koka opesa ngate. Voilà, merci beaucoup. Clin d'œil spécial à René Kabassé de Bruxelles. Je vois également Fils Makaya le bourgeois, mon ami d'enfance, gentil homme, gentil tonton. Il y a Preston, donc je te salue, mon ami. Alors, mon bloc, ndenge olomwa sina, bon, olomwa kin, aux États-Unis, qu'on à l'époque sina que ça qui non. Bande ko évoluer ndenge, on kata carrière mon ba moko to ou on penser nini. Ben il faut que au komimbo kasika faut yebati, oyeba non ndenge fonctionnaka, oyeba langue, obanda pe mo musala. Ezaki non facilité les débits et après temps na yo mesalande na se lancer pe na bi na kotika la beauté musala ekola la tête. Je fais toujours des gags na tinda raba voice ba biloko boyoka yokaka ya na continuer na ngai. Moi to on a classement na catégorie ba buzz. Ya ba buzz tezaka ba gag eza neti bino toza toujours na actualité. Et lo mo esanga pe na sala ngo na comédie ya bino pe bozo c'est comme ça na tena limo tena memela ngo ngambuti. Oui, comme si on nous a sali, j'étais lâcherai pas, pour ça j'étais lâcherai pas, mais il y a pas tout c'est tombé ma casse yo. Et bon moi j'étais lâcherai ngai nem na sala kia. Ta ba sali loko ta to moni. Biso to sala kama mboyo ezoleka na communauté. Au cinéma bien kechu ya. Le kechu vient na ngai. Au cinéma bien kechu vient na ngai. Ya nga naza actrice comique. Comment on est naza actrice comédienne ceux qui nazo elo mo boina ozwaka biloko bat basala ka nde no ya nango donc na moneti no sabi mse elo mo boyo kaka boyenga o mo mlo poso zo elo ko sabi na ye ngana be na vanda ke na ngawa na ke yiko somba mapa boke trabetinga yoke loko donc batu bazu yango c'est comme ça ndenga na sala na tika teke na tika msale la ka non nazala toujours en actualité. Non, tu chattes qui m'a mot, le salagi ba gaga pour nando tindara. Tant on peut parler qui nous m'a bangate qui ba cause zwanga pe na par rapport. Qu'est-ce que je fais? Je rien fait. Na sala ba gaga mabete za pona koseka ezala so na lobel mamba ba konzamboka za po ba seka basa na sala voice mobo ya Fachi Beton. Aola ta veste mo so tele veste na kabila le pe pando lata. Na mizambe le bibel. Fachi Raisa tekeli obokonza comme ko kabelo na bilamba papa na ye. Raisa za mutema malamu ndela nini okutekela mutu bokonzi. Ozu bilamba papa no nyoso bandi kupesa. Omusko Fachi changer la télé. Comme il a croisé. Atiki biloko a défait papa. Comme donc ezaka juste pour baseka pour on peut baseka ka. Que c'est que ça vraiment thérapie. Parce que kuna à part cause à la actrice comédienne, je signale que au comment pour ça émission. Oui hein. Émission, le collab émission bakisa suko yemba. En place est-ce qu'on wende na ngefandi na mambo yemba. Au ça la gospel. Oui. Ba fan na yo cette église ba jaron ndenge ni ntango yo pe ba pesa on a ki muloko. Non mais il faut ça à la part de choses. Naza comédienne nazo vivre na monde batu nyonso wana ba vivre. Alors faut na ba cause na ba création. Ceux qui artistes ozaka yipsa nganeti ngana za na lola te. Faut nazo création yo na moni pas Angelo pona batu ba seka mikolo. Non. Tozo ba création ka oza awa na mokili o moni neti elo mo be mutasali boyo pota eloko eza na succès makasi. Ok na comédie na kosa la onde na zunete loko ya innocent aza frère na ngai malgré yaza azo salela ne musique profane eza cela ne m'empêche pas natanga komboni ou bien na loba makam omo ya sali ngaza comédienne mais na cause wa ndenze muna etena ya koimba ngone église omoni wana nde faut faire la part de choses. Siko yo mama mo pe komandongo na kini pende okendanga na peso basango ba coupe bimebele voilà na Kinshasa tout banzonzi mo sala ka mibale tant que pesi mko kena lembati mona ba groupe ma caméra micro okena kingasa ne caméra micro donc ba chaîne ko na simano ebele ba groupe ma ebele parce que sinak oyo tikara pena na kala wana na sinak lelo
yo mo pesa en réponse ya ndenge mo te zande monte toko kosate toko marché ba monte sinak ya wana o biso tozalaki ana eza sunde monte changement eza côté nini bon namoni ba discipline belé biso ba kolisa biso nango eza esute biso vraiment tozaki discipliné tozaki discipliné na sinak oye retraite te o jouer te ata oza yonde Céline Dion nango o jouer te oye répétition te o tourner te mais siko nango mona ba critère pe sinak e banda ozwa melelo comment nango ba ozwa na ba moi je comprends mutu so aza na talent na ye te talent au critère moto sa nini eza papa comme papa zozwa na ye biso to peksa te eza neti bosombela papa bino nda quand même ko juger que non papa na mine to monde ko ya to sala ngo na privé nga na lobaka l'autre fois na benga kinga présent sinak nkolo nze to kita po ya ndako na biso na linga te kita na ngato zala wana yo mtolobi na omona to kota ba film na biso oui ba succès ba sinak en fait je sais pas ba film kitoko eza nango mais ba succès pena sinak ezwaka na kini surtout na batan wana na sinak lelo malgré ça se donner plus ba stratégie c'est côté mais ndenge yo tika kona ndenge lelo yo mo lobi que changement ezali eza ce qu'on dit ya nini ba su ba recruter ba terre to ba actrice ba ça compétente ou quoi même pas ezaka que et là peso comme cola et moi mona piu et mati so ya moka bongo leo leba ya ba départ ba départ c'est normal maman oboti na biso ba mi ba pemso ba oninga ba kena mango luka vie donc ba ope ba ya sima ba bunda na ba sala o ba ya ba sala ki omoni wa mi zasi konga na senga na ba acteur na ba actrice ya sinako ba tikali ba bunda ba sala nde obiso to sala ki poto continuer ko garder le point na biso na standard wana voilà. Ça c'est une bonne chose. Alors koke na yo na sima yo na pesuka ba sango bantango yo za songi bantango parmi bantango tango mfwe za mo na sima ndenge okenda ki tango tika ba tia ba mebele même actrice musutu ba net kayo tel que je vais citer le nom de Aïda tango mon to mon aye na ba tournage tout le monde a quand même la biso mo ba malgré elle ne fait pas 100% mon lopo parce qu'il y a dans la bablo on est posé na bablo na o voilà mais à jouer à peu près le quoi autant hôtel la musique tu te dis quoi en tout cas naza fier naza vraiment fier na yo biso ki ozana ba bengoni bato bazako ba successeur ya ozana bango te oza mutu te na mtamalonga te il faut oza penza que osala ki eloko mutu mususu pe aye asali yango mal ataza na ba ligne na vraiment te omona ke ligne o ezangai ça fait du bien ngana nazo encourager Aïda oui ce qui est pesa meli biso temps pourquoi pas c'est ma petite sœur je l'aime beaucoup et d'ailleurs mon mari est fan na ya osaranate mobile nanga soka moni Aïda on dit chake diki donc ce qui to temps et pesa mi d'ici là je crois non mon nanae s'il faut que tout ça quelque chose to ko sala ngo so to suis pétante même prochainement d'accord alors bino ba bo sali marambongo bo zulongo pe moi mike malgré ya ba grave pendate mais bo zulongo quand même ba quelque chose alors ba regret musu chozali na ba fan na bino marambongo ba pona bino que ata bo sali ba succès ata bo sali ba combo au mona kaka kanangi SOS malade basundula kingai basala kingai boye conseil ni repesa na bandeko bana makasi bana no ba succès to lukaka c'est important to lukaka yo sala biso bien to bomba kapé parce que maladie ereyaka elobaraté peut-être amso bambongo un peu tozwa o salelika o lambi boli esi lo futinda amso moyen o save ezate alors moyen à save parce que nous en français te moyen à épargner alors on compliqué ngata mo René Kabasele trouble nga mutu ero ata yo moko na même ku bik na nga je vais prendre l'anglais moyen à épargner et aux alaté voilà pourquoi to linga to banda oza moi mbongo et puis biso pe comédien a to futa maté et peut-être comédien azam tout moko na mboka c'est-à-dire na pays voilà na mboka na biso enregistre déjà ba mo futo mais kuna na ngana nuna sala nazo pe nini ba papier kuna ya mboka na ngate kongo ne mboka na nga o mboka ba koko na ngai sikoyo kuna comédie zelo moneti thérapie okoya omona ba ofuta mtu par heure oyeka benena sekiso pendant 30 minutes on me paye je pars
1 minute bafuti yo 1 heure bafuti yo mais biso awa eza faut sala bacrobatie ya misusu mpe fo leka na mipenda yesu kuna va bafuta yo misusu fo sala boyo leka mbeka donc bavaloriser vraiment biso te eza kaka mpona bongo mpasi na biso ezala yango wana yango mona so tozwi problème toyolelaka na tv bafani bosunga biso bolemba biso te toza bandeko na bino mais ce qui est vrai so basaleli biso elomo beke comédien se retrouvaka bafutaka ye comédien aza bien assise na ndimi te tobando ya olelalela na baécran. En tout cas, c'était vraiment un plaisir. Il y a Ozalana yo, donc Kalou, on a retenir yo vraiment mingi. Merci. Alors moi mon mère des gens, mère et maman ya bana na bien poser ma question. Bien pour on va toi question. Question nini? Me poser ma question belé ya bala oui, abala. Oui na bala. Bala na yo na petit la qui et puis yo na to la parce que albi père aboa kama mo gentil na papa. Olanda biso article biso yo pena qui nous pose la facilité hein. C'est ça. Confiance en de confiance. Mon mari, je t'aime beaucoup, tu le sais. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde surtout pour moi pour na linga yo mingi. Po biso na to lobake bana ba okende biso to tikala. Donc yende yanga to tikala ne libela tinzambe a décider ndenga olinga. Donc merci beaucoup na confiance au salaire ngai ya otinda nga na kin eza facilité. Des gros bisous na linga yo yebi. Et voyage nendo yebi. Eza voyage mon kara ya visite hein, na ye vite fait. Ya. Na ye visite oui. C'est la vérité. Oui, na ye vite fait visite. Donc na qui ko visiter papa, mon papa était malade et puis ça fait longtemps qu'il n'a mon abi à papa. Na monné quand même mon so monné remonter le sous moral et ça lié bien. Donc ça visite moi vite fait kaka na ya ki meto ya pena papa na kina wa pofo aya potambola. Donc merci à toi mon boss, le boss Kals. Donc yazanyo so yanga ma best friend. Donc na linga est fort. Et puis, tu comme Nasuka. Ok, merci Nayo. Fallon Bito dit merci beaucoup ma chérie. Donc, Ezaka Awate, même de loin on parle et ça là bien. Vraiment. Et puis, merci à Sarah Rissassi, ma copine, pour tout. Merci à Jolie. Jolie Moussé qui est ma copine aussi de longue date il y a Bomwana place toza toze pas na copine na to bandi depuis Bomwana donc bien makasi to kabwana te to bungana te tozala kaka nde tozalaka tozara bongo misatu ngai Sarah Rissassi et puis Moussé qui na Jolie donc to kabwana te tozali merci aussi à Papa Lourd notre beau-frère lourd. Papa Eddy, merci à toi. Merci également à mon président, mon papa. Des gros bisous à toi, mon papa Félicien Moutambaye. Des gros bisous à toute la famille. Je vous aime beaucoup. Nzambe na biso apambola bino to mona na lisusu po bana nzambe bisika banyata epesa mela bango na yesu na nyati Kinshasa epesa melinga ndepe na ozonga na ngana kimia famille. On a qui vite fait na biso ya na qui moi vite fait mais non ya na bango to ya na bango. Donc famille nyonso famille théâtrale nyonso bato nyonso ba comédien nyonso na pesi mino wa mbote de gros bisous na linga bino boyebi to sola. Vous avez une association ya artistes et comédiens. Oui, naza na aimons nous vivons. Naza kuna jusqu'à là naza pe na sauvons-nous aidons-nous ya mama Fatouka Yembe naza pe kuna toza ba groupe ebele. Une association ya maman actrice comédienne basali yo no bakoti te na ebi pete no bakoti singa. Ah OK. Parce que surtout officiellement ça sera peut-être ce samedi là. Ce samedi il y a bakoti ngate peut-être que le quoi nazalaka était sur place il y a voilà mais na ba groupe nyonso nazali merci beaucoup na ndeko na biso na caméra Alidor voilà papa Lidor merci à toi aussi bisous bisous à tout le monde. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être avec l'actrice Trésor na benga actrice amoureuse et puis ko bon na na bolingo ndenge sanga bien ndenge sala hanga bien ata bino ba fota boye niveau regret de ma voisine a invité quoi. Je vous aime beaucoup. Je salue René Kabassé de Bruxelles, René Kabachou, président de la Nouvelle Vision de l'Humanité. Je te salue. Kabassé les tout, Kabassé les RK. Je vois également Fils Maka le bourgeois, gentil homme, mon ami d'enfance depuis Bundes. Voilà. Restez toujours branchés. Nalinga Rabino Yatro. Je vois également depuis l'Afrique du Sud Hendrik Moussema. Je te salue, Hendrik. Je vous aime beaucoup. Restez toujours connectés dans la nouvelle tendance télévision. On continuera à couper sa cabine d'actualité. Les autres,
actrice moi Molo Poué pour nous ressentir la plaisir. J'espère que ma propos n'a à lobby à répondre vraiment à ma question sur ma préoccupation la bien sur ma tout vous avez besoin de sourire. Mais na bossa na tonton de mes enfants grâce mon seke donc wana kwa bana ngai bogar moko ya niveau de gars po biso so bali biso display yo talaka display kota bana batantine wana tonton les tontons de mes enfants grâce mon seke bogar et puis bogar sous moulai donc OK émission ici il fallait anniversaire le 12 janvier il y a ça pour anniversaire fallait déjà le 12 janvier na ki moi mulo penda loba anniversaire na ye batu nyonso bo benga ye ya loga sokoko eza ya yote eza ya faloni bitoji donc anniversaire neza le 12 janvier abotama mukolo ya kuji moi ya liboso ya ne donc bo benga ye bakato butendeli ya bakato buyembele ba pibesa kusala bino beso ko busalite na kokulongola tadi bele na bambi caméra. Voilà, je vous aime beaucoup. Restez branchés. La nouvelle tendance télévision, vous aurez toujours des actualités concernant vos artistes du théâtre et de cinéma. Nga falon bito de la suprême oyo bino bovota oyo bopesa ka musaya olukela bino actrice comédien, acteur da actrice comédien. Nalinga bino ya trop. On se retrouve au prochain numéro. Restez là. Ne bougez pas, le programme est continuité à programme est dans la nouvelle tendance télévision. Alors, je vous dis tout ça là on boit hein. Allez dehors. Dans ça, la à gauche, il y a droite, il y a Jardin. Bye bye.